Bien, très chers internautes, bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde. De partout que vous suivez votre émission Awa Bisso, qui était toujours réalisée par l'ingénieur extraordinaire Steve Vita. En tout cas, merci pour nos commentaires, merci pour nos appels, merci et surtout, na ndenge bozako s'abonner na Miss Girl Télévision. Donc, j'aimerais peut-être profiter, il y a pour remercier quelques personnes intervenant qui dans la situation de il y a matériel. Un grand merci à Charlie Louboya. Là, je vois déjà Charlie Louboya, grand prêtre, grand prêtre. Merci à Charlie Louboya. Merci à Moutou Anima pour soutenir l'artiste meilleur déclarant. Il y a Luanda, hein? Pablo Kin, meilleur déclarant. Il y a Luanda. Merci mon grand frère pour vos soutiens et merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir la culture angolaise. Je me aussi saluer celui qu'on appelle le formateur des boss. Il y a Nikonkai. Merci à Edo Muzamba, l'intouchable, et un grand merci à Juliana Magiga, Gigiston depuis Belgique, la donna Juliana Magiga et Alain Pata, que votre oui soit oui et votre non soit non. Alain Pata, que le Seigneur vous bénisse. Je me aussi remercier celui qu'on appelle le meilleur coiffeur, Adolphe Madouma. Moni coiffure Ezaboué, Andina Tchepéric. C'est parce que Adolphe Madouma Azagita aussi m'a bien la minage. Bien, je reçois pour vous chroniqueuse Babilado na Kolo Bakambo. On a Kanda? Oui, aussi les gars. Par rapport à nous. Ah, bon. Donc vraiment, elle s'appelle Carte Pilar de la presse. On a bien gagné pour tout mes kempe ko solo là, makambo ya presse Angola, moi parcours naie. Bonjour. Bonjour, Miss Girl. Boni. Nzamba vitesse, malonga vraiment. Santé intan. Kandongo mona. Plaisir pour nous et une émission au Awa Bisso. Pourquoi cette nom Carte Pilar? Ouais, vraiment, mon vrai nom c'est La Rose Moussi. La Rose Moussi. La Rose Moussi, Carte Pilar. Carte Pilar, et ça comme mon corps au bas de Dianga Nango. Ok. À partir de Kabinda, ma musicien à Kabinda. Ok. Je préfère directement saluer à mon vieux Simon Louawa. Ok. Qui loua Kabinda, Simon Loua, boss de boss. Moto vraiment ça là que Carte Pilar vraiment abima. Ok. Aïe banapé. Niveau Kabinda malgré tout ça là la biso déjà mais Simon Loua ça qui moto yo après ça qui grâce na Carte Pilar abima bet saraba show après ça qui fait une opportunité na Carte Kabinda. Le nom de Carte Pilar et il y a vraiment la partie à Kabinda la mission à Kabinda ba mona ki kilo. Kilo na nzoto to kilo na. Non, ba santa ki kilo pèse neto ba na Angola. Donc ba santa ki pèse. Il y a par rapport, il y a Carte Pilar n'enga de travailler, n'enga ma Carte Pilar réseau les là parce que Carte Pilar jamais rata. Narabine nana unique et la seule journaliste. Ok. Donc nous on toujours chroniqueuse et ba chroniqueuse. Donc banango déjà depuis Kabinda. Ouais, banango depuis Kabinda parce que eza musala o ngana tangela naza diplômé en littéraire. Ok. Na lycée Motema Pico. Donc, na 6 classes, vraiment, voilà. Donc, le nom de Carte Pilar, pour vous dire que le nom de Carte Pilar, il y a vraiment la partie à Kabinda. Bah, ministère tout qui na bango. Bah, comprenez qui pèse wana, bah, moni que non, yo za vraiment kilo. Ya wana bah, Carte Pilar. Bon, j'aimerais qu'avant que déjà na ba question na biso oyo na bon saki pour to solo là. Ngana linga kozala ko flatter mutute na linga pe kozala ingrate. Donc premièrement merci déjà na bakilelo bien habillé hein. Merci. Ba velours on dit ba ta mikolo. Ah oui ouais. Na ba biloko ya tous ka BCBC. Mon habilleur tous à BCBC. Merci pour na polo raté ngate kulutu. Merci déjà vraiment reconnaissant. Alors Carte Pilar de la presse, j'aimerais que émission Lelo et ça nous rende tout ça la analyse parce que c'est entre nous. Ouais. Les chroniqueurs. Donc, nanga tout ça ndetska mo analyse avant tout qui na analyse wana na yeba parcours na yo. Au bandi ko présenter des missions état que chroniqueuse na année nini. OK. Voilà. Moi parcours na ko na mukusende za la kaka. Vraiment, merci. Là, je profite directement à saluer à mon vieux, mon papa, qui a encore le nom, Kofi Matuka Mankoyi. Voilà. Kofi Matuka Mankoyi. Et pourquoi pas Eugène Kanza. Eugène Kanza, et pourquoi pas Willy Ndeke.
Ya Willy. Pourquoi bana? Et pourquoi pas à Gervis Ndombas? Gervis Ndombas, Nzambe artiste en Angola. Ah oui, donc question est vraiment une très belle question. Voilà. De par Nanga, Kobanda Nanga, il y a une mission. Voilà. Na banda ngo vraiment na Kabinda. Ok. Na Kabinda et pas ya Kelor Mosisi. Ok. Là je vois directement ingénieur Roland Maswemi et je vois directement c'est Ambavu Métier Noir, secrétaire général. Donc na moni lisusu de basa tellement belé maki ba combo. Vous avez une idée à temps où déjà banda iko pango? Ouais, temps wana vraiment na banda kiango si je me souviens bien na 2013. 2013. Na Kabinda. Voilà. Parce que nga vi na presque les kina Kabinda. OK. Na bandaki musala ko sala musala nga ba journaliste na 2013. 2013. Bandaki yango vraiment na chaîne ya Gelor Mosisi, c'est quoi aux États-Unis, je le sais en passant. Tozaki wana na ba c'est Ambavu comme réalisateur, tozaki wana na ba ingénieur Roland Maswemi, tozaki wana tellement ébélé biso tozaki wana vraiment na équipe wana mobimba. Bisika wapi au Caterpillar abandaki musala na 2013. Voilà. Tant on a eu Angola, tellement que souhait nanga. Nazalaki na posa ya Rosa journaliste té. OK. Malgré que d'ailleurs musa nanga na tangela, classe na tangala fisa pour na journaliste, mais il a qui vraiment souhait nanga té. Na qui ko s'intégrer na théâtre. OK. Dans la linga qui fait comédien. Donc tu fais aussi actrice comédienne. Oui. OK. Aussi artiste comédien. Na participé qui na groupe ya j'étais mécanique dans leader à Pembe. OK. C'était un podium hein. Ah ouais. Je lui salue mon président. Voilà. Groupe vraiment yamba kinga c'est aki Angola na kati Angola malgré na Congo to na obleka na ba chege na ba mamale to daki na ba groupe ma yamba ke papa botinga. Na maman babotinga. Voilà. Je le salue directement. Colonel Kassongo, mon père biologique que j'aime bien. Personnellement, ma mère, hein, ma mère. Colonel Kassongo. Oui, c'est mon père. Ok. Maman, ça fait déjà 5 ans qu'il lobby. Donc, Babilo, quoi, papa, ça te lingangote. Na sala théâtre. Moi na ya soda. Atikala ko permettre te. Soto na ye na Angola de baraka mboka ya papa te mama te. Mboka bana. Nga moko. Malgré ba yaya ba tiyu ba noko ba roboya menga bino fona s'imposer quand même. Voilà. Na meka ko s'imposer na groupe ya Kiangola donc etambola qui peut bien place au Caterpillar à meka ko bima na théâtre. Voilà. Malgré théâtre na qui toujours limité. OK. Na que talanga bino na osala nga théâtre mais musalonga na sala na botamela na tangela on a bana pratiquer na cabinet parce que nazaki na loi na nova na vraiment tom laité. OK. Nazaki so na va na loi na 2 mois 3 mois fona zonga cabinet parce que bana benga nga trop musana tikaki kuna so ba chose ali muto sala animation azate muto travailler azate parce que je de preuve il y a des photos il y a des images tout ça bana cabinet nyoso ba yebi. Donc marambwana nyo surtout na mona yake na kota makasi na théâtre et va nous permettre ngaka voilà nde na yaki ko s'imposer shikoyo makambo ya ba émission na kati ya Luanda tant na ya nde na yaki to kutani na Eugène Kanza to dane bana kabina to kutana na ye mon vieux Eugène Kanza. Eugène Kanza yo dara déjà journaliste mais pourquoi il na kati ya Luanda abiska makambo penezo tambola voilà ozo kanga mara na kati ba théâtre na mbongo tenga bité vieux bon na lula rango déjà bana kala parce que idole nga pena tete dans Sila Bisalu. OK. Na le lave Sila Bisalu net na kufa. Idole nga za la kaye. Voilà. Ndeka jouer la récepé ça. Mais Faiza ratama changa pour vous en ndenge mona machanga. Non, voilà, parce que on a matanga na ba bimaki matanga après. Ah OK oui. Ouais. Bon, Sila Bisalu vraiment depuis ba Congo tout la Sila Bisalu. OK. Il pechanga za wana Sila Bisalu tout ça. Donc idole nga za vraiment Sila Bisalu parce que la linga qui est mingi. Ndena na bisenga na linga théâtre abinanga no théâtre vraiment eko peser mingité. Voilà. Yaka to travailler dans la RTGA. Ngabi vieux jeune RTGA li sabinanga yaka to travailler. Pour ça déjà musana au salaire. Voilà.
Tu as qui travaillé dans Eugène Kanza, tout travaillé dans Eugène Kanza, dans RTGA, je fais 5 émissions comme ça. Ok. Et ça l'a pu diffuser? HD Imange. HD Imange, Vicky Poutou Imange, Ayebi Bangotou. On va dire que réalisateur, il y a Eugène Kanza. Donc bango to daki na tono sala bango ba départ to daki na bango ko tambola bango par-ci par-là na yoko continuer toujours na ba émission na Eugène Kanza ti e ko arriver te ko kuzala na ya Willy Ndeke. Voilà. Compère Willy Ndeke, les caracos donc il faut respecter les gens qui ont vécu hein. Mon toit à Trassandé là, en tout cas coup de chapeau. Voilà. Dernièrement avec na staff na kuna. Donc il m'a camarade bi carte pilo mi bomba ba point nini. Na benga toujours héros d'Alomba mi batté là pour ozana mabete na mokili. Bien. À part ton bando travail na RTGA ou Bimimba Moko et tout. Voilà. To comme sur na Willy Ndeke, ya Willy pa proposer ngano. Nga kuna proposer ka yenoko po ya Willy proposer ngatenga la proposer ya Willy. Ngabia Willy ana sepela rapé na ni na yo ba efata na yo ngo salaka. Je sais pas ce que ça l'a bien et ça l'a peu possible et toi nous travailler. Na mona ki mpandi na daki daki moi kokoso déjà. Ya Willy a un problème exacté. Tu as na vie na Subailo. Papi Bailo. Papi Bailo to dara ne kutu côté moko wana na kuka to vane pena to pangu na ngana ofutela ngoyo Papi Bailo moi liboso. Vi Papi Bailo nga peto sola ne bia bina nga petit na yo pene longo na ba clip ba makamno ba nga bia clip na ko sala ngote po na lingara nga ba clip te. Voilà. Habité na taille na yo na ningo za nga habité et si matin na ba clip mais nga musana nga yo musana sala. Bongo. Brancher nga ra to keni. Tu as travaillé na Willy Ndeke tu travailles vraiment mingité. Tu as au coup tu as un réunion toi mis ça na ba réunion ba journaliste ya Willy Ndeke. Malgré tu as qui na Eugène Kanza mais à la qui ça présentant na réunion. Ba réunion ba journaliste tout ça il y a Eugène Kanza atkala la kisanga na ngote. Voilà. Mais Coco Willy Ndeke avo de avo il est vraiment zora wana ya sa carte pilar na ba réunion na ba nini ba activité. Des places où na ko kutana na mon papa Kofi Matuka Mankoi. Donc na ko kutana na papa wana Kofi Matuka Mankoi moto ko pesa nga elengi ya YouTube. Ko pesa nga elengi ya YouTube ya ko travailler na kata YouTube. Comment travailler na Kofi Matuka Mankoi. Dans tout court, et c'est combien de temps? Donc ce qui n'a tangi depuis où est-ce que Luanda na Luanda kabinda te. OK, merci. Depuis na Luanda pour Luanda na bandako ya na Zonga. Tango to kutani na Kofi Matuka Mankoi ezaki avant confinement. Avant que 2018 ou 17 comme ça, donc kutana na Kofi Matuka Mankoi. Ne to kutana na papa na ngawana azaki vraiment motema pembe panangai. Azaki vraiment motema malamu papa boto abi bata bela komo ba te Kofi ali akabala na ye Kofi pena bimaka na ba fille Kofi to ki tapa Kofi o komaka bor na ye Kofi ma elonga na sepelaka Kofi ala kisanga ka ndenzela afongolela nga pena motema lelo na théâtre na gago na otaka beta monde na tso bato bayebi beta milliards de vies ya bima donc ya gago na bima na grâce ya Kofi Matuka o ya bimisi nga lisusu na misu ya batu pour lelo carte pila ayebana lelo siko carte pila Aza sur le monde à YouTube, à combiner dans le monde à TV et je profite directement à saluer à mon boss que j'aime bien, Nico Kai, formateur de boss, et pourquoi pas à mon papa Gabi Chabani Record, l'Issassi. Président boss Chabani Record, merci n'a pas profiter un peu son mot. Mais Bisoka Oboa Kakae, est-ce que tu as toujours de la chance sur Solana Yemoko, les boss Chabani Record? Et là, on a biso, et là on a bisa yo. Téléphone na ngezawana. Mon boss Chabani Record a ben appel normal te na WhatsApp, ou ben appel vidéo. Oui.
Chabani record avec un appel vidéo téléphone et ça preuve et message et ça. Ah bon? Eh, directeur na biso Maurice Gigandou. Pourquoi pas à mon chef, babi chef nanga numéro 1 à Katangola. Voilà. D'autre part mon réalisateur il y a un computer ngate to bien toujours héros dans l'ombre. Ali rale comme du matin héros dans l'ombre. Bien, carte pilar tant bandi ko pongo na ndenge ya Luanda awa. Je crois bien que Kouta pe batu. À l'époque là, tu te souviens Soroza apena sincère. Nani pena na tawana. Azaina makambu. On attend wana. Ouais. Natana tozalaki na vie na tampongo. Tozalaki na Eugénie Kanza. OK. Tozalaki na Papi Bailo. Kolongola ba mi ba na ba basi tando cartona lete. Oh, na ba basi pe batu. Na ba na basi pe papa, tozo sur la vie nanga. Kasi ngote to bandi déjà. Movindo. Donc tozalaki na bana basi tournaye na kutaki ki encore le nom fiango na Lisa. OK. Na yoko kuta sufia kenda poto nani bagé kombo kimingai. Carte pilanga na tunyo muto banda ku cartonner na temps wana. To yo bandi kopo. Batonga na oloba nga bandango kala. Voilà. Na Luanda na Luanda. Na Luanda na banango pe kala na Eugénie Kanza. OK. Na laki tozalaki wana na Eugénie Kanza. Na mona ka na ebité onga na oloba na ba YouTube. Onga na TV. Nga na ngai na te to sola tana nenga YouTube ku felite. Na nenga kasi on oloba. Nga na participer na ma YouTube ité. Kana ne ko mata. Na YouTube wana na matite. Na boko nga na kande matite to na no. Na YouTube nazalaki batonga na yebi Lisa. OK. Sinta Bofonge. OK. Qui encore maman Momo Soko. La Duxiès. Non, en couleur. En couleur poiti wana chara na ngai. OK. En couleur tanga yé ayaki non comme comédien. Tu vois? Ayaki okuta biso na et pas je t'aime kaninda. OK. To sangana ki wana na théâtre na ki Angola. OK. Ndé et koleka par après quelque temps to komi comme on a couleur a commis journaliste. Donc na boke les flair. OK. Mikolo azo indisa. Bon. Nga na linga ndetska ke to ke na biso na moi normal mais yo linga sikoyo o mi manga na normal ba chempo mo boy. Ndeti nini nzambe lo. Tango yo ya kama kambo kuta shusha lumière te. Shusha lumière kamesa. Et on sait qui? Oh. Wow! Moi là papa Kasongo et répondre de biso carte pilar. Eh, tu dis déjà que moi la colonel Kasongo. Bon. Réponse est moi, non? Non. Non, réponse c'est Ali. Ouais. Bon, vous vous rappelez, justement. Yena yebaka ye na théâtre on va faire na dadi. Baby Choucha. Na yebaka yete. To yokaka théâtre na yeba sala na dadi kitambala personnam mon vieux on a lela epé soumi na ma théâtre. Na théâtre wana ya Baby Choucha. OK. Ya. Tango ye bangola balwando ya kutaka biso zalaki déjà. Malgré ton ko s'imposer 100% te ngala no ko se poser ka mingi na kabinda. OK. Et pour na yeba ye province na ngapena mora nga ya kabinda parce que mutu yo ça s'impose à bisi kwa zalaka. Yo na lobit boye. Bino nyonso ndebo bandeka na théâtre nde ale beaucoup de makambango. Yo na bitango yo yaka Luanda. Okutaka déjà. Non, kasi ko ya Luanda te ponga na ya Luanda avant ye. Ngana ya Luanda ye okutanga na Luanda. Mais est-ce que yende sko ba mbangu? Oh, c'est normal. Oh, c'est ventilateur. Soit que vite il y a musele qui t'a les gars na kuligola mbangu. Caméléon malem bazokoma. Mais on reconnaît quand même que azaka dana ba. Na te na yeba vitesse wana te en tout cas na yebi ngote à vrai dire. Ezaka kimte mabete. Oh kimte mabe. Te on a mona ndeti na ko na ngati mona te mon pe boya pe moi bien ko reconnaître pe moi grâce à mninga te asaka to bien te yeah bon. Yango na olobati. Comment na ye nga pona yeba ye. OK. Pona za ton ya to sola na ye poto za ba camarade to za ba camarade te. Oh ah bon?
totikala za ba camarade te totikala za ba mité ngala to la ki geste ba collègue pe to poto sala to tiro sa chaîne mo roté to za ba camarade place ya le kanga no le kate place ngana le kaya le kate différence c'est ça qui déjà wana oh c'est que bon na barando to na barando te wana sko fotuna ngana ye poto solo là poto pesa na mwa mbote mwa nini to yeko yeba na bien à partir de grande sœur na Karine Makese Mayindu ma grande sœur na Kabinda nde ayebaka ye ayebaka ye bana Congo anokange suki na ndokanga mninga suki shusha banokanga grande sœur suki OK Karine Makese Mayindu bana Kishasa na Lemba ayebaka ye anokanga ka suki ye pina za esthéticienne wana cop na ye ah oui vraiment abanokanga suki donc okanga suki wana nda yoko betela bilanga o fi moko na yebi na Luanda akoma pe chroniqueuse le roi yo posa na musala na musala ngo nako sepela bokutana na ye asoli pena sota olani ba émission ya ndeko mwasi mwa mingi oyo kakabwaka Karine Makese Mayindu otema ya docteur Mike Mayindu na Kabinda banda bamwanda bakishasa tout ça voilà abisinga binanga na préféré wana pas ta petite sœur nanga na préféré ceux qui bozala na vraiment et ça là bien abengi payé asoli na ye te ko kutana na ye na epa ya kadi maboketo kadi ma double poche ende na lela nanga mwa moso bambote na mama bisika pozali to kutana na ye chez kadi ma son à se souvenir ben jour on zalaka et ya souté to kutana na ye wana to milibanda wana avant makamne nyos to milibanda na bisi ye kutabisa ye mutatuninga to tanobenga na téléphone voilà atulinga mutuna mututo sola kana ezenga bi oui ezapelanga ngabi peto yambani parce que elaki grâce grande sœur atindinga pa na ye tu as contact na mutu voilà vous comprendre ataka biso en contact mutatanga na ya contact za grande sœur nanga parce que nga malgré ko mona ye na zala nanga camarade na yete to anopesa na pe mbote te ya binemi te ya rando te ya nini te mais anopesa na mbote te et là que bosola na mino na mutu ana te boyeba na bino te bopesa na moto bopesa mbote te exact voilà mais boyebi quand même que non ya sala ka kopo ngapi na sala oui oh ba guerre free ou quoi mais on est là qui ba guerre te place na ba guerre te bo welele lo mo bo ete mais bo lo bana ka mais so bo mona ni bopesa na mbote ça y bon yango na oto yebisa yo que et là tu ba place nga na okende ya okete place ya okende nga na okete to dai dana ba différence wana tu vois nga na okeka bien kenaka ka et bana ko coïncider te que ya zawana yo oyete mais ezaki pena ozabna consciente que ye le kwa zana nga na okete ye peut être consciente bon moni awa a penezaka pembe nie na lingi sous ingénieur Steve Vita amego balancer biso image o na yamba shusha lumière na plateau oya awa biso ah bon obike boyebanaka oui mais malgré bozaka ba pireté tout ça ba pireté ce qu'on a pena tuna question yo sala ka kopo na bon na poser question na image poser nga question o ingénieur Steve Vita zonga sikoyo na bilo na biso akala wana kende ko kundula sani wana ya ba stock bokela biso réaction ya Chucha Lumière et bon to zonga à répondre muninga par rapport à la réaction là. Merci. Bongo carte pilar Congo web. Bobby carte pilar oyo kinga bien carte pilar. Papa journaliste ba combien belé je suis journaliste. Maman c'est combien wa. Ah ça. Bobby mutu na concert a file yo le kamikolo ba na Chucha fimo a copie na koloba. Na na eba fiango na nyango aloba anga jasko va Chucha Lumière au moins ce que bosana est-ce que l'animation baloba batata ba mama ba mbote Lumière ba bwenge oko animatrice kambala moko boy ozana ba binga bata ba français ototom so totom mitso totom mitso exacté tautologie mondo keni malembe tikande bat bakumisa yo yote moninga boina oloba so eloko ti o baba réserve pas à ma place oh réponse en haut
Ça va toi? Oh. Est-ce que tu comprends Nini? On a pris réponse. Donc là, c'est que on a payé ça. Mon réponse, on a compris. On a payé ça makambu. Pour nous, makambu na mboko. Ah oui, donc na équipe pour battre mon akena na candidat. Oh, ndeko. Ce qui bon, oui, a yébité que yo ma chroniquer ce comme. Ndeko, na pio no mbote. Comment il Choucha lumière. Choucha mbote, ici Rosalie. Mais il va avoir la carte pila, oyebi ba somo nanga. Tika makambo yo batu bakota mabele. Oyoka te. Oh, soit kotara nani yo fi ona kufa na mabele. Eh, tenga na lobi te yo muto loba. Te ya bo solo. Choucha. Eh bo solo. Choucha. C'est comme mi kosara carte pila, message au botine là direct. Et comment ma gros plan. Voilà comment mes jeunesse te. La carte pila. Moi pena na tino yebote. Oh, na kamwe ngo fingi na ba nani bango ba yaka senga yo ba koma ba balanda yo. Yo so mona nga nzela na. Ngala camarade noté. Toi ba mité. Oh, boso nga na koma chroniquer so na ta chroniqueuse. Yo maman na nga yo te tata na nga. Keba fais gaffe. Na prometaka yo déjà nga na to so na ba voche te. So ko continuer yango kata ko tindela nga ba voche. Peut-être so continuer yo beta yo. On continuera sous. Keba. Keba. Silence nanga. Et misanga zobate. Olongolo na Congo web. Alongolo na Congo web. Oui, et ça eloko wana pesi penza bien. Pour vous dire, ça va dire record ayebi yo te. Yo oloba obeta tolonga na salle mission na ba ministre. Quel ministre yo? Ayena bakena ye bakena na bravo. Dans la micro, c'est la réserve EDTV. Il y a Carlos Simbo, mon réalisateur. Yo. Bah, si monsieur micro, à Coca Coto Lobate, Mouta Sal interview, on a fait cette interview. Nathalie Penang, on a fait cette interview, on a fait cette point. Bilem Moza, Bilem Mongo. Ah, yo. Mon Mongo, le discours pas comme ça, ya. Ah, tout ça, tout quoi, il y a tout bangana, tout pèse à la respect. Fidèle téléspectateur, vous comprendre que donc carte pilar a fâché, venez solo. Yo, on a gardé bon nanga. Ngalinga to solo, on est mon masili ya solo. Nalinga komi bimisate nga batu ba faire découvrir, ba faire découvrir nga. Nga na le baba tata ba mama par rapport à nini. Naza muluba muswahili ya tongo. Ba tata mama ezaka yo. Siko falo lo ba pe na sala. Pourquoi au moins était eza jalousie et à monter maketo bato aketo batazua parce que a comprendre que carte pila ndenge ba vitesse sa okay nango na onya taye no fina ye to fala lo banga na kasi ko to lo ba ya nanyo ya igbi na filet voilà na concert bina filet ngam na sala eza concert nani oyo batata mama na okay no ba concert na sala ba animation no okay na yo na concert bina filet ngam na sala animation. Bazoko te poigne. Ya shikito aye weli nga za na kabinda. Matubaka docteur Joël Matubaka na benga nga carte pila fo zongo yo sala animation. Na mona ka lokana na ba activité na kabinda na na beta mangam nga na monika moyena zongo eza te pona kata ba concert na zaki na kabinda na tiki o sala apete. Na yoko toyo zonga. Patrick Bekam aye awa. Na sala animation Patrick Bekam. Fallait au Kenneth. O sala te poigne. Teko zonga ya junior fila le bien par rapport à Zoua à comprendre que moi na mai bazaki na ye moi na mai abweki akomi nanga mais moi na luka junior fila luka a comprendre que makila ya minu awa biso yo nzambe a comprendre junior fila comprendre que makila ya minu junior fila na luka nga luka junior fila te yo bato yo tinaka wana continue otinda bango balenga te nga pena na nga muyombe te mukongo te batata ba mama euta wapi ndeko ba image bosco so ba image pe bimi ba image eza eleki na TV eleki na Congo web vendredi bakataka na montage te eleki cameraman nga kataka montage akataka eloko te po yebi bazaka sur na carte pila bon oyo ya non du premier na lingite ke na senga sous ingénieur c'était vivita acha sous archive pour na mona nenga ba archive aussi kamakasi te me batango pona yeba bo so to na yebite otu na question nga na yebite okuta non dité non di première donc
Moi. Na série sous po. Ba makambo ezo sekisa atonga midi pourquoi? Non ni première andote kana kikolo. Ala rappeur. Zuki. Paga. Non ni première andote Zuki. Ah jamais. Makambo la grafana na bona kikolo. OK. Et là Babylone. Non ni andote Babylone nyo na bosani. Fallait rappeler na kikolo. Non ni première andote kana kikolo. Aye ko za copy. Dans YouTube ko for moi mi. Na yo yage masti azi chasse. Chena na ziwana. Et pese moi makambo. Ah. Non ni la rana 20 wifi. Nabia. Nondi. Nabia, Nondi premier, vraiment merci. Na monde ba boulot non ça na kisasa kuna yo mo lobeto betara pembe. Ah to betara to solo ra pembe. Nondi premier de la rana wifi. Mtatala makoleka yena. Mtanda otala makoleka ya zate. Ti to bon to bibongo. Na nenga visibilité ya mboka. Swana nu to kende bon. Zamba lola. Einda. Zambi toto. Einda To kena ba vie. To kena ba abonnement. Ba abonnement. Zo ba chaîne on a travaillé comme na travaillé na Casa MM Production. Et comme monétisé. Nga. Na travaillé en Afrique à Cinéma Pro, tout d'ailleurs qui n'a titi le colola Doberman. Soit ba vie na ngao na sala. Au mona. Maramo carte plat sala. Nada na journaliste moroté par rapport à bateau au tangi wana nan. Voilà. Na bango mi balé. Na moko te oya sala asala ba vie na YouTube kolekanga. Na travaille na Casa MM Africa Cinéma Amana la Duchesse. Eh bongo sikona soki travailler bongo par rapport ya nengo bandaki na nengo komeli ni siga oyo ata trophée de diplôme de mérite ezate. Ah ngana kasa ki bakezo trophée ya ba salon. Ngana kasa ki trophée ya ba salon, de ba sala ba salon. Ne ba pesi ba trophée. Ouais trophée copie ya. So so libina ngana kama trophée. Maka mala ko pointer ngo bongo te. To test ko Wilinde Kazawa makamo Wilinde Kasala ya salango. Totala natampongo zawa makamo natampongo salia salango. Eze ni kanza salango to zaka batuko. To zaka babi na bana mibali te na nenga bana basi. Faut reconnaître que tout le monde mom ki mutema mabe reconnaître quand même. To ba to fait mérite wana. To fait mérite na nenga mériter na nenga na ye po biso et donc biso to mona. Nata un confinement à tous les réalistes. Nata un confinement. Et dans la musicien nini o ya munena yaki nata confinement. Ozawa no yebi. Boziana. Grand-père. Aye nata confinement. Oui. Yango ne trophée mérite. Boniko. Bono ebi productrice ya concert wana. Ah, eza yete azaki comme couverture batie likolo. Moi na soto soki au fimba. C'est que maman a dansé. Kasi maman na oya dansé on a bacho na ye. C'est normal. Bacho na ye, eza fi na ye. Mais il y a big la na bacho te na monde média point d'interrogation. Oyo commissaire ko komo wila. Oyo ko mbomba ndonga na mona. Eh bomba na par rapport à. Bien. De la presse très cher interno. To mo ke na biso de na suka. Soki yo puisque na ndenge na yo. Yo kasko carte pila na ndenge na soko moni otali siko na ndenge ya bana basi na mboka. Oya sala ka boulot bien. Sobo pointé tant tout souvent 3 kaka to chaka 3 euro pointé nan el bosonga mo te yo tangane ba yo minongola la dixièse oui si tu as fonge de qui encore ne rolanga moi si onani na tanga pe kombone awa à la maison à Kassenda qui encore auto s'appelle une version ni naie moi si à nani Lisa Queen. OK 3 na Barcelona D suka batenga sudi moi D car après ça 5 mikolo yo en couleur poiti Luzolo Pro ba 1 million de vies. Merci. Yasuka tous ces belens nzambe Fatou bois vide. Wana mutu de moi. Mama ni mama. Mama ni mama. Merci, voilà, vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre belle émission. Awa biso na essaye bino que non. Réponse ya ba question nyo ça awa pe question ya ba réponse tout eza awa biso n'hésitez pas aussi ya okota contact pour na koya koleka yo mtoza pour ça ba publicité
Ozapoto ya mo deuxième émission bosco. Obandeko obanga non on est bandeli. On a zakana tumbola yo. Non. Donc je me récap. Que to solo là par rapport à vie nanga. Mais quand on continue la vidéo, moi il faut que on a décortiqué na pèse le moko na kombo nango. Bien sûr, to ya mo na deuxième émission. To ya mo na deuxième émission pour to ya mo na deuxième émission pour hein? Carte pila. J'ai envie sinon TV Zangonga nalingaki opesa message na bato nyonso balandaka yo basabonner massivement na chaîne ya Miss Girl Télévision na émission Awa Biso ne makambu ya umte simi angola na minute. Mais faut boyer bango malgré on a déjà message nanga. Il faut boyer bango ki carte pila. OK. Soki bo luka esika ya kota na Congo e espace ezate. Mona Congo e espace yate. Kande na ka moni na vandi boy. Otondi. Mais ça bon luka problème ngana réalisateur nanga te on a chef nanga. Bon espace té. OK. Aza yanga ya ntima. Et Gabino temps. Ça bon luka espace et pas mon boss. Chabani Record. Mon papa que je respecte. On a lingara mingi. Bon espace té. Carte pila. Et ne ko ça maramna on ko ça mais aux espace té. Merci. Donc abonnez-vous massivement na Miss Girl TV. OK. Et restez toujours branchés sur Congo Web TV. OK. Donc chaque vendredi ben émission, on a dans l'émission rediffusion té. OK. Et la rediffusion, moi on est YouTube et là. OK, rediffusion d'arrêter. OK. Moi je go na TV na bongo. Congo Web na la rediffusion té, na la fusion. Bien. Chaque jour na bloc sika. Carte pila moi quelques dédicaces baninde ezala kaka pour Tara TV Zangonga. Ah bah dédicace ça va tellement belé mais voilà. Zambalola. Boira batumike. Formateur de boss. Hein? Boss de boss, famille biologique, Kassongo, famille Kassongo, surtout, la personne va monter belé, en Europe, grand frère nanga, grande sœur natanga, comment te belé belé, Titi Kassongo, Christine, donc bino surtout dans les là, bino trop Karine, Makie c'est Maïndou, pourquoi pas encore à mes enfants que j'aime bien, Naza maman, hein? OK. Mère de 2 enfants. OK. Mes enfants que j'aime bien, que j'adore. Allegria Bilonda. OK. Et Moïse François. Bano basalanga na za la maman lelo, na lela bino ya trop et pourquoi pas joyeux anniversaire et na bosani. Joyeux anniversaire à Ingénieur Vita. Et lelo. Joyeux anniversaire. Lelo kolia ko voilà pembe. Voilà pembe. Ngamba la kanye déjà boy. Boyate. OK. Namoni dunda sawana bambote na yo. Namoni susu mon vieux Papouchi. Voilà. Gikoko. Voilà. Bambote na yo. Merci na équipe technique Mobimba. Voilà. Malgré. Team Vita son angole. OK, mon boss Team Vita son angole. Namona ki démonstrateur, il y a démonstration à vieux wana na activité ya ba matangos. Marakana. Viana kamusenga. Na biga apomete nga déjà bisinga carte pila avant que nous allons débuter na champagne mais nga au cavier. Merci déjà donc mon boss. Voilà. Motema ya quelqu'un totanga comme te po boyiba. OK. Donc et que n'aura toujours bon on allait là bino il y a trop. Merci. Vrai. C'est toujours branché sur cette chaîne. Bon na baki pe d'abord ça un message à Souka dans le bandé mingi. OK. Message à Souka dans le baki na publié dans Facebook. Na vi bana misala oyo bana oleka na chaîne ya Miss Girl. OK. To ba finga nga. Balobela kayo to ba finga. Balobela nga baloponga na za TV, taza mukie. Taza mukie na TV. Ouais. Ba misala wana mone na sali boy. Ba oleka. OK. Ça va likite feke ba bangi. Ba oya ba ya suko lobela. Évolution ya carte pila ndinga zo leka na Angola. Carte pila. To bandaki bien, to sisi bien, je mérite que to ces émissions ya hotelema. Voilà, vraiment. Sur le plateau, il y a Awa Biso. Merci. L'ingénieur Steve Vita. Merci aussi. Le formateur des boss, Yannick Kai. J'ai été toujours fier de dire que je suis le petit frère de l'intouchable Edo Muzamba. Muzambio. Tous les Gaulois, vraiment, merci. Je vous aime trop. Et ma villageois on appelle Simon à bientôt sera déjà le retour de Maestro Fabio Gaz. Merci les docteurs Patrick Mpeti et il y a Patrick Polo. Skito leader, Patel Kamoune de 3 fois Karina raté au thème. Trésor Kanga à l'international. Il y a Yampaka. Tosi Songo. Yoka.
topesa bato na sonyo sombote libanga nanga nezo pesa bato kete ya carte la bibliothèque carte pila oyo bina filatique na merci ik bina filé na libanga kitoko ya keto carte pila to sisi na biso déjà vrai ou faux que makambo zo na mboka oyo eza po pesa nzoto na pesa nzoto te